Toto Atembe, je parle toujours quand on azate. Bandi na nga be match ça ma bien. Ya omoni na comprendre vraiment na yoki vraiment mambo ebele go galobi ya ko simba simbeza nango. Mais elo moko opena et Moi, je pense que la journée, moi, je pense que na otika bandego belé, tant vraiment au tala ou bien ou na ba page brutale. Et lobby na journée, tout bana live avant pour que on parle de ça. Après, on a invité lobby non yamba lobby. ya elo nga na comprendre na makambo erita lobby ye kutu a utiliser terme yake batu bazana kiboniama a utiliser terme wana mais ngala lobaka moi chaque fois batu wana baza batu to banir bango na communauté bebi ke kane to lo babwe natalaki vidéo moko ezo circuler je pense que batu ba landango na concert ya Ferry soka na habité soka za maman to za jeune fille parce que na ba bota tsaki na yeba âge na yeba vraiment vrai âge na été. Imaginez oza na concert na bino oza na place na bino ya esengo bebi osa la vidéo ofinga mampata na concert à Ferry je pense que batindele nga pe vidéo na batindele nga tala sikoyo tala niveau ya ja ya ba fan oyo kabola tala niveau ya ja ya ba fan oyo biso tozo kabola na bango ba maloba tozo discuter na bango mais tala monde oyo bango bazo alors toi na deux mondes différents donc to ban na biso ko discuter musique mais oyo bango ba penser na mutu na oyo biso to penser na mutu na musique eza ndenge moko te donc parti wana pena héritier a solo li pena po ngaka nsalwa biso mom to comprendre to mona ki bango bazala belema nzoka na ba ministère pe ba comprendre que wana baza ba fan ya belema donc à part wana eza susu na émission pena fona na zo pena temps royoka yango parce que goka soko ça l'émission ya lobaka prototype na makambo ya loba na ozo vraiment temps ya royoka vraiment makambo belé ya koloba donc to yebara to sala ba débat ya ba musique mais to yebara ko différencier musique na makambo mususu soko so la musique to suka kana musique c'est bien que to kotaka na ba terrain oyo et ko sala ba ninga mususu bien te donc ba ningo ba sala la musique te ba mibali na bon ba sala ba musique baza na ba malchance te ke ba ko mana ba point moko ki mobali na ye akebeta concert ba fingi mwasi na ye ke kinga na akebeta concert a fingi non to luka vraiment to sokola ba ndeko na biso wana ba cerveau na bango ezonga na place eloko penanga na moni var il faut to ça l'effort to telemela point wana finga musique ya muninga critiquer concert ya muninga critiquer ba vide ya muninga critiquer nyonso oko critiquer muninga sali na musique botika ba famille botika ba parents botika batuana bazo ba mériter obino bozo place bino botia bango bazo mériter yango te po ba sala musique te bandeko na bango ba mibali na bango ba sala ba musique place wana penaka nde mutunga na telemeli ifandi singara wana po to sala ba débat na belema tout ça la débat na belema na bato ba comprendre monde te le quoi extraterrestre le quoi bato bazala na mokilité de biso to sala na bango ba débat nga rolo bara wana. Merci Nani Poli, je pense que talango bien lobby to solango pena bien lobby to kutana à partir ba mo za pena bien to kutana awa poto solango pena bien Bobo toujours Bobo so zate mi boaki sa Poli so rebondir a promi boaki yomoko sangu na boaka yo Bobo tozoka zato zate pozo shite na biso lobi to bandera botala ngo lobi ne bato bazana malobe bele to ya otia ba misu bokata kata Bobo zato zate ande woki tselanga Bobo azate Chris Jimel osana Chris bonsoir Bonsoir Chris. Bonsoir Var, bonsoir tout le monde. Bon, il faut quand même être très honnête, il faut dire que
Ça va faire un moment qu'on n'a pas entendu Héritier parler, hein, depuis les événements passés de son arrivée en Afrique du Sud, sa visite à Cape Town et puis son retour au pays. Et puis après les affaires Maduro. Je pense qu'il est juste venu juste rétablir certaines choses. Et bon, pouvoir annoncer aussi que c'est un très grand artiste musicien et chanteur et qu'il faudrait qu'on compte sur lui à l'avenir. Bon, sur le reste, tout des trucs sur la polémique, tout ça, je pense que c'est un homme et qui porte bien ses bourses sur lui. Sur la polémique, tout ça. Donc, cache micro, s'il vous plaît. Ah, babilo to lo bango chaque fois mati micro. Et ça, la bande omso, mato, il passe, il sauve, misu, basa, il a ba casque. Ah, Chris Dimel, toujours quand même. Donc voilà, il a juste voulu réaffirmer que c'est vraiment un homme avec un grand H et que c'est un musicien qu'il faut compter sur et que bon, il est petit de personne et qu'il vit sa musique, il vit sa vie, il a ses propres projets, tout ça. Donc c'est dans ce sens-là que je vois son interview et bon, il a tapé juste du poing sur la table hein, pour rappeler à tout le monde que il existe pour lui, d'abord lui, et puis pour ses fans et les personnes qu'il aime après. Voilà. Ok, merci, Chris. Euh, donc, on a un Sonic. Pour info, to kabona yo. Un Sonic, toujours quand même. Ok, d'accord, merci. Oui, 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 to kabona yo. Oui, yo, mutasura to kabona yo. Oui, toujours quand on a. Ok. Au moins, quand on dit que l'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut faire l'imbécile, mais l'inverse est totalement impossible. Donc, ce que vous avez au koki kosala pe makambo buzoba. S'il vous plaît, donc, ceux qui au solo li, au rebondir, au mi-bois qui peut, toujours qui bercy à moi dans la pêche mbote. Toujours qui n'a pas dans chité pour tout sur la bien, ma mugoga wa lobi, biso tout en général. To qui ne rota la ba parti, nga pe na otia, on a Facebook na rada na tie, TikTok na suga na kacha, na lancer, to rota la biso nyoso, à partir à lobby, et je pense qu'on va na live avant, pour na kata avant. Et wana skonde to rosa skona maloba bien bien. Donc ça c'est un peu vite fait par rapport à bande retour au boyoki, mais je suis sûr et certain pour bande les na TikTok, na ba page bande musuto na page nanga pour kuta na ngo ne r na tiango oyoki mo ba partie na tia ba 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Donc so rebondir aussi si au mi bois qui na personne na kitisayo donc toujours grande nanga. Voilà, donc je disais que l'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut faire l'imbécile, mais l'inverse est totalement impossible. Donc, ce que vous avez, on peut se permettre pour ça la makamba buzoba. Mais ce que vous avez pour ça makamba maele et comme il est compliqué. Donc, Héritier, c'est l'un des artistes quand il passe dans les émissions, il porte vraiment qui mobile inaye. Là où il faut dire A, il dit A. Donc, il ne tourne pas autour de peau. Donc, quand il traite certaines personnes de Kibonyama, il le sait pourquoi il le dit. Ayebi yango po ayebi batuana bafanda na bango, bayemba na bango. Donc, il le sait très 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 bien. Donc, mon côté a koki ko manipuler. Et là, comme je dis que ça va ndekona biso ba ngolwa, ezaka ba logique ya ba panel auto zala nango. Ya mono a autofinga kati, a autokenda kaboye, ba mo oeleka te. Mais si vraiment il pouvait avoir vraiment des panels ok non, il y a ba neutre, il y a ba moté, il y a ba Boransonic, il y a ba Warrior, panel moko ya neutre kaka ba komino panel spécial mafinga. Golo amati, Warrior amati, Boransonic amati, allez tout banda siko. Je pense que non, d'autres n'auront même pas le temps ya ko placer quelques mots. Bah, au moins, que non, obiso to salaka, ezalama seki, mais il y a des gens vraiment qui maîtrisent bien la matière, bah, mais intelligemment, avec beaucoup d'arguments, et puis proprement, des places, bah, comprendre que non, sur aux âmes, yele, au koki ko finga pe moto très très bien. Mais bon, bref, on a CP vraiment, parce que Héritier, dès qu'il sort, là, tu vas voir, il y aura des émissionnettes, ndenge dikap alobaka, bah, obima, bima, bima. Bah, c'est Léo, toi, na musana bango. Donc, je pense que quand on le but demain, tous attendons et puis on aura encore beaucoup plus d'arguments. Donc, Héritier, c'est quelqu'un de vrai. Quand il soutient Fali, c'est vrai. Quand il soutient Viennaï de la forêt, il est vrai.
aza hypocrite te lokola bato mosusu soki mpe aboyi na ye mpe pour de vrai. C'est pas un hypocrite, c'est un frérot, moi je l'aime beaucoup. D'ailleurs tosolola na ye mpe trop na PV. Donc langage qu'il tient là, c'est le même langage mpe ntango osolola na ye, il est toujours comme ça. Merci beaucoup. Merci ndeko na ngai mibwaka déjà po na koya kobwaka o bokoyi boye loboko zwi choc Chris Jimel o mibwaka soki na bwaki ozwa problème na genou pam ndeko na ngai Golo tozoka o ndeko 12 Bonsoir. ouais bonsoir Nga lina lobaka boye donc ba empire du mal bazanga na ba argument te. Wa baza déjà ba empire du mal association na bango ba kolukaka ka bo ba kombola mutu na bango ata lobi mabe ata lobi malamu ba lukaka ba lubaka ke alobi Jimel mibwakela Chris Jimel ouais tozoka ndeko son ntango amikumisaka ke aza goga ntango aboyaka bamikolo eza mabe te aza mwa moke amibengaka goga me wana bango baalobela yango te mpo baza association moko ya baempire du mal tozotalela ye news yo moko oza wana donc tozotalela concert na ye lokola bayaki na empire du mal na oyo biso mpe tozotalela oyo bango nga suki na ngana. Merci beaucoup ndeko na nga mibwakela kabasele kuya na oka système ya moto azobeta shit na kati ya mai Kaslas tozoka ya va biso tozalaki ya tolandi émission mais nayoki nde kaka mpasi mpona bandeko na biso babeteli le 4 concert na bango ebungi kaka le 4 wana donc depuis concert na bango ebandaki baactualité na baactualité ezofina lelo toza le 8 papa lelo toza le 8 papa oloba te ebandaki na makambo ya léopard eyeboye bamongi na ntongo bamusicien kutu non kana bango esili te mama wata ya botoli makambo na maboko donc nde wata asi makambo boye eyebaki eno actualité wata nde eza beleza biso so 2 semaines donc sima toute première fois namona concert ewumai te na marché esali kaka jour moko donc 4 jours kutu ebele ti ebungi mpasonga na yoki bon se leo lobi bongisa bilamba lobi somba baparfait benga bajournaliste talobi nana besoin nayoka vraiment wata se leo kobikisa wata te donc se leo 75 émission journal lobi moko na besoin na sentir que wata vraiment apanzani matoi na yoka mais wata félicitation mwa mobali azala boye donc obombi trop na motema okoki te elobi na yo lelo vraiment olakisi na marka uzi ayebake na ntango bozalaki na maison mare place azalaki oexplike otanga otangi na kombo na ye yo otangi vraimen na kombo na ye mais tokeluka nde place oyo babengaki petit nde okataki mpo nayoka émission place wana bien petit wana babenga bange batya kombo ya nani je na yo nde wata boyi mpo place ane nayoka bien mais goga félicitation vraiment félicitation merci merci tata mibwakela ndeko roi bantu roi gola roi bantu ça va frérot pepe papa non dans une émission Maramberitia sali c'est une émission c'est la même chose qu'il fait na linga mingi atekata concert na ye parce que toyebi Richard azali moto atembe so na posa lobalobaka aza plus proche ya événement na ye nalingaki plus ateka yango alobela plus concert na ye mais so remarqué alobeli makambo alobaka kaka bafutilité les cas tourné Richard azali moto atembe eza kaka même chose qui asalaka nalingaki mingi alobela concert na ye parce que nayebi ke bientôt okobimisa kaka ndenge ezalaka okobimisa banini na ye baplan na ye ya nini soki baoteka te j'espère que bientôt obanda yango mpo bamona déjà nabandaki déjà kende kotala na tiktok koleka koloba parce que riche toyebi ye eza na catégorie moko te
Yena Wera, héritier, Kofi Olomide, nani susu. Ba o ba koki na ngwe monana. Ba ngwana, bana on a catégorie moko te épuisé na ba salle ba obeta. C'est ça que moi je voulais que Allo plus trop parce que héritier a tiré sorti na des événements toko lekelaye na ba concert nae. Mais c'est la même chose parce que à côté quand même une polémique que attaque concert nae, ça veut dire que émission na fallait avoir place mingi ya côté ka concert parce que sur ozongi otala na Google otala ba catégorie nyonso et qui non vraiment tu éviter parce que c'est trop dur non concert ezaka que héritier ebi ko loba na ye so azan pour ça loba mais ateka mingi concert parce que tout ça début là bientôt makamwe kinda vite et là on a sepela ka sala mingi ya mwana parce que azane mutatembe tu bien héritier loba na mais ata lobi nende aloba ite so aloba mingi concert na ye bato bayebi eke alobaka na ye mais plus alobela concert plus parce que ezaka lala soko akonte na bawario fo atuna ve waze kwa atuna mpe vie manda akoyeba sor bawario bakendaka pa falir. Merci beaucoup papa olala bien. Ouais, merci beaucoup Tata. Rappel à Kata pour te belle bataille émission. Je pense que lobby tout bolinga news va boutir la connecter. Donc un azo Kata donc dans au moins quelques minutes mon gars mouki un montage rapide na bon c'est des éléments tout après na balancer en donc tout qui on a tout liker tout commenter tout partager vraiment s'il vous plaît. Ndego médio toujours kao. Ouais, merci Newver. Ngai na yo okuta mwa émission na mwa suka mais on a la liga na PC Richie Wata ba bravo belé parce que alobi de nyonso ke soko tali oyo azo loba mais na respect oyo azo loba azo finga donc alobi de nyonso donc yo ta côté yo kangi na polémique o ga biso ba news va to na polémique yo moko tala ko tikalina tu en esalinga bien fort o sati oh comment ça fait-il que yo za na concert place esengo o bosa ni concert o londaka o finga mwasa mutu o finga mobali ya mutu et na sensité c'est que sentiment concert ezala été donc toto ya tembe ya lobi nyonso apesi pe ya mutu na musala luka kapesi ya musala c'est le azu musala to ebika lo kwaza pe na poto akoleka ba concert linge bani yo nouveau na suika wana mais tant bolo ba rapé botala rapé ya binoti faire soit les gine émission lonia malonga loba loba pe ka makambo nyonso makambo asala na bémission passé par Israël Mutombo yongo pa lega ya loba kisi eloka siketa donc ya baninga mususu so ba yefo basala ka promotion concert faire épée promotion ni à concert à sali tout le monde même ba journaliste na bino sandini na ba journaliste na bino faire amema ki liboso ya salle o le basala promotion ba lobela na bango XXL ya fali o monte ki bino mona bozaka na poto me boye barate me bolobi ya rabato musu comme c'est que bino boza propre faire soit les gine émission loba eloko moko te oyo aloba non talobela e polémique kaka sauf meza na muta balu kaka na polémique na musique ya Congo ko affaire kaka fali ko to mona be émission mona ki a kima mais faire vraiment ko ta luka ka ne ba question wana aleka ki aibisa papa sango avale ka na émission ki aboyi bambodi mais yimo aye bambodi to yoka kyango ya makasi roto so héritier pas beti mbodi pour supporter donc souci na mine za la ndenge héritier akoma kolobela moi fali baza bien et komi ki akoma na empire du mal tangu azaki côté na bine zaki ke main noir lelo yepa donc soki héritier lelo aleki na TV alobeli fali mabe wana za mutu malamu donc lelo komi na musique à Congo musicien ou aza contre fali ndaza respect aza mutu malamu ou azali pour fali mutu mabe ndoki donc batu nyonso baza pembe na faire nde batu malamu c'est le dernièrement tout monde be émission par le bena ma faire mabete lelo po bengi na concert comme mutu malamu pour inviter na concert lobi tanga ko chrétien sous bo finga donc eza ninge na bino ba golwa héritier ane na problème mutu te koza pembe na fali ezate ke okomi soki pe ndenge nini non
alobi yango bien émission ke ayeba fali liboso même ya we ransom bango secret oyo bango mibale bayebanaka biso toyeba yango te ti lelo même ye mo héritier bayebi se eza nini boyebanela ndenge nini héritier alobi yango te donc bango mo bayebanaka wapi aboyi oloba abi eza secret d'état ouais abi aboyi yango aboyi koloba ndenge nini bayebana toyebi te héritier bazalaka collègue batanga na école moko toyebi te apesi exemple mpe bayebana liboso ya wera ouais alobi yango toyebi te siko bayebanaka na ndenge nini emso bayebanaka na école emso bayebanaka na terrain foot toyebi te donc wana etali bango mibale kopesa déjà ayeba fali liboso ya wera eza déjà c'est pas une chose eza koyeba oyo ya elipa na nguba te donc bino bokomisa fere lokwa mosantu fere asalaka mabe te bato kaka basalaki mabe mais bino mpe donc likambo nyonso ya fere ezalaka bato basima nango empire du mal main noire bapimeli bino bavisa bino boye balingi te concert esimba mais non yango yaniki motema esuki yo na butu makasi boye bandeko na biso bagola bato ngo bapesaka bato tension balobaka makambo boye donc lokwa ya fere aza jésus ye asalaka mabe te donc ye basalaki kaka mabe bato nyonso balingaka ye te mais non so fali aleki na émission moniki efali baotuni makambo ya fere azalaka très à l'aise balobaka makambo ya fere mais omona fere oyebi nzembo afali ata moko te oyebi ata moko te mais yo moko leka na bémission mosusu oyimba banzembo nomonike moto mo boye bapane nango mpe bolingaka toloba mabe te merci bonne nuit good info yaningi motema esuki ye na minuit elingi ekoka abi apane na bolingaka toloba eloko mabe te yani nayebi ke motema esukaka eloko mabe ekobima yango akati na ye nayebisa bandeko bokitselaka yaningi pardon apesa biso bonne nuit ya pamba bokitsa ye bokitselaka yaningi lobi tokosolola bamodérateur bokitselaka yaniki ebi nga na koloba omoni biso so toya bato na mokili oyo tosalama na mabele oyo esangani na mai ekisali ndenge toza boye mo moto akoma amona abenaki bon naa mpe yuma te ndenge moko alobi ya héritier alobaka na ye oui alobaka boyebika alobaka me bokontinuaka kaka kotumola motu akomi ofanda kimia eza lokola ex phase moko boye alongwa na ye na armée akoma na ye kimia na quartier bino soki omonaka ye yuma na bino ejour aotomboka abimisa munduki na palais nde eloko héritier asali kolobaki akommunike te ifala akommunike na nini na ye concert na ye ata eza na moto akommunike eza kaka ke azongisi mwa bato na temps parce que eno tobosana awa yango ye mpe kuluta mfo aponaki ntango oyo kosala émission te aprofite kaka aprofite nde aprofite na temps oyo omoni temps oyo aprofite na mopepe oyo na mopepe oyo ako arena oui aprofite na mopepe oyo mpo ye pa lanse mwa bombe na ye simeleka voilà po ayebi ke apart temps oyo etikali ezala ya promotion ya ndule na ye donc anyata mwa borela aleki nango parce que bandeko oyo tomataka bakanisaka neti ke baartiste wana lokola bato bakumisaka bango bakoma neti baa extraterrestre baka bato lokola biso tanse nde tosolaka boye bahéritier bafere bafali baa na bakonte misusu bayoka biso baka bakongole lokola biso ti afandi atie mpe telefone azoyokaka ne makambo te ezolobama langage héritier alobi wana ya ka mosusu soki bazosolola omona mwa baomekaka kobongisa elingi olobake ata baotilika ata baofashe basalaka te effort basolola bien mais ka mosusu wana bango ezala koka neti bokoti zamba bakofinga mabe koloba mabe kaka bango c'est ça le problème soki bokomi déjà qualifié na méthode wana soki bayebiki na lopango wana lopango wana basonaka papa na bwana mama mo babundaka mikolo nyonso na bana tu bosi na valeur nde loko koma na mbili na biso nga mpo na ngai abimisi kaka album na ye mais ezala nde émission ya suka aleka su te na makambo aleka su te aloba su makambo oyo te po omoni bato oyo bafingaka balukaka yo mpo finga ye mpo aloba omoni yo mpo finga kiti bokokana yo ozokondane nga yo mpe osalaka yango
bango balingaka bongo jamais omona moto asalaka bien aya koloba yo mpo osalaka bien ti yonga mpe nasalaki ti te ezalaka bato ya mafinga nde bazalaka yo mpe kutu osalaka yango tokokani ozalaki okiti na yo donc yango lobi na oyamba tuna nzungu ayebisa mu na oyamba donc tozani alobi na boyi naloba mpo bamisusu bakoma pwane ezoyamba olobi waki ndingu te bo yo zela omona egal nazali na telefone naosola na motu ndenge olata le premier na le demi ebike peti na nga culture mpe namona ne tozalaka nanga bango malembe bato bayoka te ne tozala na mwa molimo ya kindumba natalaka bafoto na yo natalaka ndenge na bamasao ndenge bosalaka baoyo po biso toyebi moni soki so nalobi yango avara abomba abandaka kobwakelaka ngo mikolo nyonso na oloba te yaya nayebi ya yo mpo oza moto ya masolo wana so ozoloba na ye bongo sabedi ke yo ngai nalandaka kolo yesu wana kala bravo kalso wana masolo akala lettre ka bakado ezokende te mpo tiktok nazocomprendre ete bato bazopesa bakado afongolinga ka sikoyo akangi nga su ye moko acomprendre su te tiktok ponga na mati tenkele papa eza mpo na yo te tiktok anokanga boye depuis kala tala na émission lettre ka bomba kaka tosolonga kaka la journée ewesi fo bapriere mpo olala bien olala na masumu te baobimelo na buto nde bayaya oloba masolongo okelala bayoyelaka mais bino soki esengi bapesa batie mpe na arbitre bo atelema luka apesa carton bomérite mpe na carton rouge na sanction ofuta bamani olanda bino bafani bino ta moto azotika na eloko na ye yo zukota carton rouge bagolwa o bino bagolwa nga kuna mashaba mote bagolwa soki bazwi arbitre batie baese totie vabo tala bafanatike ota bafanatike bopesa carton bino bozwa mpe na carton rouge na bamani simbisa ngai koma moto ke concert na esengo na moment wana olio réfléchi ntango baotielo micro ndula elekaki kitoko artiste abeti bien te yo na inde wana na moment ozo réfléchir ofinga mama moko boye akozala mpe mama nao ayaka mpe ndula te boyebani mpe te koma bato bakozala bafana bongo bauteli wapi héritier kutu ete ana besoin kuteka sala baspiritas toza na concert le 3 juillet to nga na ozala na bana mai na nga tokozala lettre ka bonsoir comprendre bata kuna biro talobela concert na ye tokozala nga na ozala bana mai na nga eza lukalme kuka leo na ntongo tokosola kubebika okelala mambo baoyelo na butu fo ofina bakingo banise iko nayebi te pourquoi va olasa biso rideau ofata tu de respect olasa biso rideau boye poani ta rideau yango ta rideau yango so na bendi boye rideau yango so na bendi boye rideau so na zongisi boye nazomona bene o rideau boye olingo rapele biso nini boye naarapele bino kaka baconcert oyo ezoya bofaire attention eza oyo elekaki te oyo ezoya oyo ezoya nde na stade batia rideau te nga nalobi na nga natangi koma concert ya motu te ese nga nalobi ke eza concert ya fali ese nga nalobi bongo congolais moto ya bour na boyi totalaki yango te batiaka te kuna bokolaka basoli ya lide yoza congo moni info omoni congolais makanisi na ye ese nga natangi koma motu eyo otangi te mais olobi baconcert ezoyati oyo ezoyeza baconcert kasi nga nabi baconcert oyo ezoya yo ndenge nini okeka na oyo afani na ye mona moto azwa part na ye nga nayebi te nalobi kaka ntango yanga na zwi ezali concert moko otiolekaka na mingi ta nde toobetela masolo nango mpe namoni sikoyo rideau
Na niveau. Va, c'est là na niveau. Na niveau. Modérateur, botina nzungu na Pakistan alali pongi kuna. Botina ya Pakistan poto kabona. Botina nzungu na Pakistan alali pongi. Na niveau bukina na maram na bino na niveau. Bino faut vous avez na carton rouge bino. Na sanction. Puis en pitant vous on faut amende. Bino vous méritez carton rouge ba fan ba golo. Vous méritez carton rouge ba golo. Na kei Toujours quoi na tiki bino na pesi bino ka ba salam na sela bino ka moi prière mo ka muke ya suka non aux chrétiens aux bouddhistes aux bouddhistes Congo alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim là na on va prière nous quand même ya kana budu wa ya non na Congo kuluta fo ba modérateur d'être kabina kitaka sona la 3h ba modérateur wo kitaka l'être ka signaler déjà que na la 3h merci l'être ka pour l'appel merci modérateur ka lobina kitaka yo pour na kwa la 3h l'être ka merci beaucoup ba modérateur kitaka sona la 3h pour na katcho tongo tani Kita lettre grâce merci va modérateur wo kitaka bonne nuit la vidéo ça prière à souka modérateur kitaka lettre ka bon moto modérateur kitaka tuna la 3h katcha lingi prière te na komona sont des faux prières na komona yesu na yesu na ala na ba mo so ba famille moko donc ba famille moko biso tout osambelaka mutu moko ena na yebisio katcho oui bonne nuit merci modérateur bokitelanga nani oyo nani kalchoko s'il vous plaît bokitya kalcho na la 3h 3 minutes lobi ofungula yere nini mpo na tshada ya telefone nayoka makambo invité wana olobi yaya na bien invité na lobi ofungula yere nini mpo nayeba jani na oyamba yeba ba 12h 13h nzungu ayebi mu na oyamba ok naoza branché naotaka informé mpo nabongisa belema mpo na ye mingi eza mavar te ye mingi eza kaka ozwi ka video ya buzoba aloba à l'époque otieli ye kaka opose question ozwi buzoba aloba otieli ye opose question ozwi buzoba finga mwasi artiste otieli wana opose question esili ye aza moto akende na var te mpo soki na var obimisa te ye aza moto moko ozwi kaka elema moko baloba otieli ye wana siko boyebi siko kimayele ne prese nga nayebi moto omena oloba te titre gaz émission oyebi mpe mutu te papa ozosaka pesa kosaleka oyebi ke nayebi nga na mutu nakodevoile oyebi te oinvité na ngai biso na yo ozalaki na nga na kei etreka bonne nuit letreka bwakila nga calcio nayebi ke koza na invité oyebisanga no nayebisaki yo invité na nga naza na ye lelo ndenga nakospikanga no ya mainvité bo na olobaka ndete mpo na odimine ora ya émission bato baya na live papa kita bandeko bokitela bamodérateur nayebi merci beaucoup bandeko tu bolingaka va moni obangi papa loba koma invité yo loba nokoma loba koma invité papa loba oyo déjà ozokomelanga na privé déjà koloba te pesele nakomi eloko te nakolakisa nimero no a na privé nakolakisa mpe nimero na wana so tie fone na misi nimero no a nakomi na biso mpe moto alokuta tia fone telefone yango na bisa no nimero no tia fone nake na pose café ndenge nini tia fone na bimisa nimero na a wapi yo calcio tia fone tika okomelaka bamessage tia fone oyo komwa nani ozokomelaka bamessage pourquoi oyo komwa nani ozokomela message oyo komwa nani ozokomelanga bamessage atuni kaka oyo eza komwa nani namoni calcio me kotya message na biso me tosolaka te mais voilà oyebi ke nakoemilie yo awa zela nano natya nano papa dernier jour tosoa na yo tala dernier jour tosoa na omoni yango dernier jour omoni kota live pongi oza dernier message na yo omoni sikoyo
Après, message de Souni Nezalia. Mon yibi. Yibi, vas-y, belé. Il aura une émission, tu vois. On a protégé. Nous avons montango yebi. Il s'est déjà. Merci na bande retour. Lettre K. Pas modérateur. Sibling, quitte ça, s'il vous plaît. Non, là, la 3h, Pamba. Quitte ça. Merci bande retour pour tapoter. Merci bande retour pour partager. Comment mon doc il a scellé live. Merci pour notre tapotage, surtout tapotage. Là, natia 24 chrono modérateur, il y a 1 minute à quitter ça. 24 chrono, j'en ai plus sur la grade. Parce que 24 chrono. Ada présent dans un système. A osa bon de non. C'est là cassité, natia cassé, natia. C'est là t'es tout bangani. Plat voilà kita. Là 24 présent système. 24 chrono natia kuna 24 chrono kichai 24 chrono kichai bwakai. Yo oyebi o mutu na yo non yibisika tu. 24 bwakai. Loin 24 ça da mo bwakai. Ça yo tout chi loin. Yemo ayebi tout chi loin. Toi aussi c'est mission. 24 ça modo bwakai. Toi aussi c'est mission. Abia minitesi. Abini. Adi mitsangesi. Apa kita? Iya. Pasti kakak. Jadi kok. Apa ini ke bastana basik? Ya, itu panjana dia. Ai bigi mudine no fo mi chesi la. Ye ba va kata no. Na no sona mo. Yo pe na moni ki modo na c'est important yo pe po kita muto zo ba bon lettre kazana cha. Au moins, maman, au Kika, là, Natia, lettre, au Big South, c'est là, maman. On a eu grand. Et là, ça sert à rien. Yom t'a rappelé que na yo kata live 3h. Lettre Natia, kata la na longo la eboa kata kito kata. Muta yema ba video muta sola na yo na privé gito grand sœur mo ya kilo wanga zarate. Yo sanga boete. Lettre K, merci beaucoup. Donc, on a grand sœur, on a grand sœur. Merci beaucoup de retour de tapoter. Merci de retour de partager live, tous abonnés, surtout na Facebook.